mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tozaka kanaka cha musala difficulté za ke okomi honorable ba condition et comme moi belé mais zali kambuto signa contrat to signa na minute auto koloba ville morte na Kindu insécurité ya makasi kuna na minute auto koloba bande ko ya lamuka kala mingi te mitinge ko banda boye to lamuki na Kisasa lobi tozalaki na commémoration il y a 2 ans depuis la disparition il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba cathédrale de la résistance batu bamonaki oyo batikala komona te plein moko modèle wana nalobi na bango partie de masse ezalaka ndenge wana Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abimi depuis sa prestation de serment c'est encore sa première apparition en public en tant que chef de l'État masolo tokobeta bande konanga eza yango wana mais botika nanu ete avant que tozongela zongela na etali politique na lobaka na bino tokomi wapi eza machine topesaka chance na batu nyonso mutu nyonso ta kosala politique mutu nyonso peut-être ako s'intéresser même de manière indirecte na politique mais politique eza na bakolo nango mutu na mutu pe aza na domaine na ye yango tokomi wapi apesaka possibilité na mutu nyonso tu parmi bato to solo la kana bango Dr Kabe to yambaka ye bamususu alinga komona ye bamususu balinga komona ye te bamususu pe bazwaka lobiko kaka wana soki mususu azwi lobiko eye donc pona osala politique pona osala nini il faut d'abord nous autres ezala moi bien soki ozana likambu te quelque part mutu ozana likambu Dr Kabe Mbote ndeko eleze boni santé kitoko ndeko eleze bisa temple azaka kitoko kaka bino mona na kala papa mais bino bokomi bakonza likolo député national zamba pambola bino zamba pambola papa nazana procès oza reseka moko te ouais soki ndeko atomba il faut de tombola biso olie oyoka sasa mutema mabende papa ngai nazana esengo ndeko tomba mandenge zamba tombola bino papa bokendeli boso ozanga simate yango na yibisaka banda ko soko osaka ni tonyati tokei doleki mais ne tena minute oza député national nazana esengo makasi zambe azamu nene toko prier banda ko na biso to sala de nene Dr Kabe mbala sima ozalaki na Didier Kiku bosolo laki lelo actualité nini elamuki na temple eloko na kopesa message eza message de la force na yebisaka bino temple eza esika moko ya lobiko c'est le temple du roi Salomon zamba sadongolo ya sika eza nini ndeko elezer naza na posa ya bandeko na biso ya thyroïde et puis na problème ya goitre okomona ndeko na yo zotambola boye tala kingo tala goitre tala loko evimbi loko la zana zembi bandeko ya goitre bandeko ya thyroïde boza wapi na yebisaka bino tango bokoyoka message wana boloba ya lukuta mais tokuta na temple za raison ndeko maladi nyonso ekoya bokuta na ngai bandeko ya problème ya drépanocytose ou bien anémie SS maladie incurable à genre le kango sens na bongo ke traitement approprié ezali naturellement et puis bandeko na biso ya prostate ata ozana sonde esalisanta F insuffisance rénale cardiaque cirrhose de foie tout type de cancer vous êtes guéri partout tout type des hépatites œuvre ne tombera jamais maladie indécassante merci ndeko na biso ya France na yokaki na yoka kuma message moko na yebisaki bino boye tango bozotinda mbongo na bino botinda mbongo na kombo na ngai na kopesa ba coordonnées na ngai botinda bopesa ka bandeko na bino mbongo wana baya kopesa ngai yango nyonso te yango nde ba difficulté bozwa yango wana na pesa ki yo boy opesa ki ngai mbongo wana eza ya solo
omoninga musika merci bandeko ya poto pour la confiance monde mususu apesa kanga ayeba kanga ite ko muto ngonga bo mususu ya minene bapesa nga aya mona kanga ite mais pour la confiance confiance au team de la équipe c'est ça to tinda ka papa cancer interne ya mibale ya côté la bino basi concert ngo ya utérus côté evandaka bana c'est pour la nazolia mekabine zobimate après ça 6 jours nazonena te 7e jour na nene soko nasali 4 jours 5 jours na nene natondi nzambe donc vraiment biloko nini na milité le docteur Kabe asukisinga na malade na ngai na docteur Kabe nasali na sondo 1 année na nzota na yawa yalo na dans une semaine au langa sondo une semaine na mele bakisi titi puis une semaine alors on est dans son alors on a son comme on soit normalement comme on soit bien parce que du mieux là qu'on a pour la prostate pour la son des women and autres là comme le docteur Kabe yani makamalo kutate yani makamanga mwana mwana miso ngai abandaki na atakaki malade mwana musala ça kutaba chinois mais minga directement dans l'hôpital militaire kuna ezaki mawa tango doyaki directement par le docteur Kabe kotiti biso après atuninga na expliquer na ye anbi papa na kosala zana konjima esala na konjima ngana ndimaki que iliki na ngela kina nzambe puisque pour moi na biso ya na maboko na ye na zaki na konjima bona yakaki aka lobi tango na ilobi na kina mali kosanga makasi alebi na nga awo yawa makambo nyonso donc tango na telemi na bona ko se soulager côté maintenant côté mana kei bona ko se soulager aller mais waka ouf et donc bimi na kati na ngai epu comme ngapi na courage na du téléphone pe na filmer na téléphone yango ndi mutu bimi na kati na mais docteur Kabeze na to na yo mwa mutu olobaka mingi ke oteka kakisi te siko metango tindaka kisi wana eza koteka oteka kakisi merci ndeko elezer nazwaka kiri mobimba ndeko elezer na tindaka nayebisaka bandeko nanga soko oyoki bien te benga naza disponible mpona koyamba bino bandeko na biso ebele na poto bayebi mpo ole mwana papa dernièrement merci je fais mon service za bapambola ye ndeko na bakiso kendaki na ndeko na bandeko na bino mwana mobala wana azosunga bandeko na bino ebele na poto topesaki bakisi ebele na agence gfm bakiso ntango ekendaki na compte teke bandeko wana ke nasenga bango lisusu bongo non eza bakisi ekendaki na compte moko ke bakenda ko bakisela bango bakisi ezaki te ke bakisi wana ekendaki mpo ke bapesaka lisusu bongo te différence entre koteka kisi na kotraite mutu moteki kisi akenda mutu akeka na pharmacie azwi kisi ndenge akosalela yango wana mutu akolandela ye aza te alors que kotraite soki otindeli mutu kisi eke likambo ezali mutu abengi yo ozolandela mutu wana ata na mosika merci ndeko natekaka kisi te soki nateki kisi mpo na ngai nakoyebi soki nakokosa yo na sanse nini mpo nakoyeba etat de santé na yo te oyoka bien te etali yo nde koteka bakisi yango wana te ngai nateka kisi te tokendaka nalandelaka mutu ti suka eloko nayebisaka bandeko ezake eloko moko nde esika nzambe asali ngai yango wana ezalaka nini lobake liwa mpo na nga nalobaka yango bongo na sanse nini ndenge na traitaka ndenge nayebeli makambo ya médecine naturelle en tant que professionnel ya médecine naturelle ndenge nayebeli yango soki moto akufi mpo na nga eza problème ya nzambe ndeko elezer mpo nalandelaka nalandelaka papa eloko na traitaka te eza liwa moto akokufi mpo mokili eza ya nzambe poto bandeko ebele nazo biso vérité ebele na minute oyo
il faut benga DJ parce que il faudrait to benga bande ko na biso moko à partir ya Bruxelles alobik moi si wana problème ya thyroïde et puis na problème ya nani problème ya fibrome alobi papa tango bokuta na ndeko Eliezer premièrement na pesa ki ndeko Eliezer confiance ko la zaka sérieux tango na moni bon alobi que te lokola kangami na temple du roi zamba na gaye c'est le temple du roi Salomon zamba salongolo tango na lobaka bongo zaka milimu ndeko bakabo ya malata tango na lobelaka yango bongo na yoka kabili ku biloko moko bi mataka ngai ndeko wana lobi boye aza mwana mwasi papa tango bokuta na ndeko bo benga ngana na premier état ya thyroïde mwana mwasi na lobi ke papa thyroïde ba yebisinga ke traitement en vie na kotikal to bake soki na le kisi jour moko pona comprimer na meli angote na kozala lisusu te na yebise okokata biloko wana okozala mowobu ya bakisi na nzoto na yo na minute azageri fibrome vraiment et disparaître wana zana mboka nini azana Bruxelles ouais alobi ke tango bokuta na nani na kolombo ke benga maison papa Jean na Mbujimai merci bandeko ya bakwang merci monde allo problème ya prostate alobi boye papa ezalaki prévu batianga sonde atindi mwana na ye ya mwasi aye kozole baproduit awa nazwi kiri mobimba natindeli ye na minute ozamba ozomona ngai na Mbujimai dije kwiko yaka dani ero nazalaka moto ndeko et puis de na minute papa a se retrouvé baproduit mpe lisusu etikali na ndako alobi ke papa nakobanda kotraite bato mosusu na Mbujimai ye oyo batikali mpo na prostate nazo biso vérité alobi ke en direct bobenga na défendre le temple du roi Salomon en tant que maison ero nazalaka moto ndeko Eliezer et puis de bandeko mpe lisusu système fondaise bibota na minute oyo nazwi bandeko na biso misato bayaki na ndeko na biso moko bazwi geri base retrouve nsima ya ndeko na biso moko ya mwasi asali 15 nani abotaka te bayaki na temple du roi Salomon oyo tobengi nzambe asali grâce base retrouve mpe lisusu bazaki na problème nini problème ya prostate nani problème etali ya stérilité primaire ouais depuis abotama nani abota te yango ndo moni temple nalobelaka makambo oyo nalobelaka ngombe fa na sasi nini musala na ngai eza boye papa tango moto akoyoka bongo alo ayelakise monoko nalakise monoko mais tosi nani asukisa ye mais sukisa ngai depuis tobandi ngai na bino onde moto akosukisa ngai mais omoni temple aza sérieux merci bandeko ya poto odobi nini ndeko eze voilà tozokoma na suka parce que lokola bamwa élément eza mwa ebele lelo tozokoma na suka nalingi opesa message wana nalingi ya ndenge nini nayebi te soki osalaki yango na Didier mokolo bosalaki eza na baclient na yo bato bapesa confiance na temple otamboli année mobimba ya 2018 tokomi na 2019 message nini ozopesa bango nini ozolaka bango par rapport ya mbula oyo ya 2019 amélioration nini to innovation nini bato oyo balandaka bakoki kozela na temple merci eloko na kosenga yo malgré nalobaki prochaine émission na kosalela topesa mpe lisusu promotion mpo bandeko na biso ya cancer du foie 30 personnes oyo nayebisaki ndeko nani ndeko na biso Didier ezalaki mpo na cancer du foie ezalaki 30 personnes nani topréféraki mpo na koguérir bandeko 30 personnes obengaki 30 personnes 30 personnes ezalaki ya orphelin ouais mpo na cancer du foie base retrouver basi baye ou bien non ezalaki message nalakaki mpo ke base retrouver ouais mais lokola eza émission oyo nakoyebisa oke à part cancer du foie maladie mosusu oyo etikali bandeko soki baye wana bakopesa mbongo mais oyo ne lokola cancer du foie non tokotraite bango 30 personnes bo se retrouver partout zamba na ngai c'est le temple du roi Salomon zamba asalongolo
30 personnes pour le cancer du foie. Offrez-les. 30 personnes. Cancer du foie. Et ça n'a pas tout. Vous se retrouvez dans le Sina Boko Nabin. Et ça la Liban Mboka. Et ça la Balanda Mboka. Vous se retrouvez. Cancer du foie. Benga numéro est affiché. Au Bengi, mais bon, on a eu un transport, on a eu un transfert pour le cancer du foie. Ouais. 30 personnes. Te mbongo na yo, il y a transport, il y a komemela yo kisi. Yangouane, papa. Voilà, parce qu'il faut, c'est vraiment clair. Donc, les Kamuna Bango kozala na JFM service. JFM service n'est pas komemela biloko wana. Ouais. Voilà, Dr Kabe, Tozana Souka, rappel ya numéro, na adresse ya temple. Bande ya Brazzaville. Et c'est comme on a bikama vendre ma casse, pour na bikama na pesi bino mbote na koya malgré une année ya goyo na 4 mois. Na yaka de sosute. Mais temple na kozana na terrain. Et puis bande ya Suède. Na yebisaka bino numéro est affiché. DJ ki bongisa numéro na biso ya Suède. Mukongo ya njoko. Oyo akosanga moto. Ndekoleze. Akosanga moto ndekoleze ndekola bino tozana ye vraiment en ligne to son la chaque jour. Boko moto komi ya nyongo lokola mongo a fonctionnaire. Merci. JFM pe azaka wana na Suisse akobe akokende na ngwe pa mama Blandine Kleber place dépôt ya munene ya JFM service je crois na bal. Ba yazaka na Zurich je pense eza musika so ya ndeni nte. Ako ya rango wana siko moto ako ala kakinga ezala komi nyongo a fonctionnaire mukongo ya nzoko moto ya munene wana olakanga. Merci mukongo ya njoko na Genève yoki ndenge bazo na za menace tala kak ndekuna ngai na kufutela ya yango moto bazo loke ndekweza zo loka moto pona bande kuna bino ya tokomi wapi moto yemo kwa la kabiso moto ya munene parce que yetango ala kinga JFM service ala kinga mpangi wana la kanga liboso atina ngwe komakala ya JFM koma mukongo nzoko soit tete soit azate toko défendre yeza na za mettre na yet faut na défendre yet ouais bino ba avocat bo ebi ndenge ezala ba kamle bino ndenge ezala mais lokola monde ko bino za na terrain toko défendre yet merci mukongo ya njoko yoki yo moko ndenge ndeko les rappeler message batende na bango moto ndeko azana posé ya moto ya munene vraiment bande ko Genève numéro affiché bande ko ya Irlande ndeko na biso ya benga kinga azabo ndenge ya ndeko les na Irlande ya di Congo azo représenter ngana Irlande na yibike alobika yebio na Irlande aza pire yo merci ndeko benga kinga lobby vraiment zamba pamolo na yibisi bino ke na moyi temple azaka trop occupé. Mais à partir de 18h, 19h, vraiment, ce qu'on bengo ko yamba moi na bikam. Et puis 2. Bandeko ya Irlande, numéro est affiché, benga numéro ya Irlande. Et puis maman Véronique Tweet a représenté moi na bikam moi. Na France na des enfants. Zamba pambola yo bino na famille na yo. Ina ne yango ina 3 mois. Temple za sérieux. Na yebisa bino mutu na domaine na ye okokite zonga mboka ezala ka bongo ndeko okokite zonga mboka lokutande kokunda yo mais soko za sérieux oko avancer. Merci Dr Kabe. Merci ndeko Elezer bande ko peni soso ya nani ya Canada na Ottawa Stéphane numéro est affiché ndeko na pesi bino mbote bato bazo représenter ngana monde zamba pesa bino makasi. Et puis en Afrique du Sud, na Johannesburg, na Jonas Zamba pesi bino makasi. Ndeko les remercie mingi pour na kokota dayo malgré au comité député national Zamba pesa makasi pe de sous na Zamba pe sous pour na bino soki santé sa ndeni na ko sa ndeni ndeko. Merci beaucoup Dr Kabe. Merci aussi Bandeko Balandi. Il fallait qu'il nous yamba Dr Kabe. Parce que depuis na l'équipe député na tokutani na Dr Kabete to solo liboye et puis ça moi bien. Merci. Biso toza parmi bato bazo considérer que ceux qui muto a excellé na domaine quelconque. Nous devons l'appuyer pour qu'il y ait liboso.
docteur Kabe aza calé na makambu oyo azoloba eza domaine na ye ozomona même temps azoloba même temps azosalango azo forcer te eza domaine na ye soki mutu aza mécanicien to ko appuyer ye na ki mécanicien na ye soki mutu aza footballeur to ko appuyer ye na domaine wana yango moni biso to yambaka batu ya ndenge na ndenge nyonso. Même awa parmi ba makambu oyo tozolobela d'actualité likambo ya Gladys, nous intervenons parce que nous avons mission de plaider la cause des gens et de les défendre en même temps. Musala yango wana bino bopesa biso boyoki docteur Kabe bobenga na ba numéro wana soki ozana problème et puis a insister une chose soki oyoki bien te koloba ata na hôpital yango ya médecine moderne okende kaka lelo te eza na bato balobaka bon okolanda cure pendant telle période mais ndenge nini olingi awa basala kaka lokola baguette magique tcha soki oyoki malamu te benga ye avant ke oloba ke azokosa azosa benga ye akoki kochanger formule ça se fait même na médecine moderne bako changer ozaki komela nini antibiotique nini ba changer ba pesho kisi mususu. Je pense que c'est ça la démarche. Voilà bande ko balandi to sukisi wana pona lelo mukongo nzoko nyongwa mabea. Merci de vous. Merci de vous. Merci.